Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. La Chine, Galmi Kofax vous dit bonjour et bonsoir. Cela dépend, il y a RE Moko na Moko à cause de la notification, il y a Rose Bombo officiel. Ça dit message, il y a Karine Mokonzi la baronne. Après Nyonso Ezo Leka, après Maloba Nyonso Oyo Bandeko Balobi, ba papa Balobi, surtout ba maman. Ba maman na biso Balobi, ba maman basali ba live, biso pe de sali ba live. Mais subitement, tu es comme on a bon message, il y a Karine Mokonzi la baronne. Déjà la réalisation, affiché les message, il y a Karine Mokonzi la baronne bandeko batanga ngo elongo na ngai bandeko bozomo na ngo déjà ndenge zawana botanga yango ezawana. Donc il n'y a pas de rose sans épine. Ah, Karine Mokonzi la baronne message na yo e bande nango déjà et ça linga déjà Galmi Kofax pas si mingi bandeko na ngai à la Chine, il n'y a pas de rose sans épine. Et font la biso moi mémoire par rapport ya Nyonso Ezoleka, par rapport ya Nyonso Oyo star na biso Karine Mokonzi la baronne a traversé, mais au moins azui courage ya ko lancer message automoni na page officielle ya et page officielle na ye ya Facebook bande ko belé balobi o baroloba au soi-disant ndeko na biso Tigre Feli nde azali na possession ya page wana actuellement, mais ezali important pour nabiso to moni message wana ebimi wapi na page officielle ya Karine Mokonzi la baronne. Donc yango to redévelopper tout au long ya émission na ngai oyo message wana déjà bozo mona ngo ezo défiler wana na pesi mbote belé na ba vrai chinois nyonso parce que Karine Mokonzi na message bozo mona wana à s'adresser na ba vrai chinois na ba vrai chinoise ngape na pesi bino ba mbote na bino ebelé na pesi mbote na Rose Bombo officiel na pesi mbote belé pa ya Marjolie Kaninda mbote belé pa ya Choupette officiel mbote na ebele Richana Ngoyi mbote na ebele Rose Molenfou mbote ebele na maman na biso Yvette Kalombo. Ah, Yvette Kalombo depuis Kinshasa mastananga Yvette Kalombo Mamou Kalombo na pesi yo mbote ebele siko zali pourquoi pas Dido Singi crée magique Charlie Binti Yasu Zalimbondo rendez-vous wapi na Bostra et ça rabiso bien. Bon Galmi Kofax à l'obi boye. La Chine, ça dit agitation nabiso équitamment moukié. Tozaki likolo, to lobby, tozi ba décision à Kanda, to salipi ba menace ya Kanda envers beau-frère nabiso. Mais to comme on a bon message ya Yemero Karine Mokonzi la baronne. Ça dit message wana apparemment dirait eye pena pona et apaiser biso par rapport ya mi pepe nyonso oyo ningisi biso moi des jours oyo. Ça dit message wana et tu pena ko ya pona et consoler ba pota ya mitema na biso. Siko question ezali boye. Karine Mokonzi n'a possible ce message wana apparemment atali ba live neto de sali atali live ya ba maman na biso auto respectera mingi maman fashion de Nantes maman na biso Ana Mokonzi la mère des opprimés ba mbotone siko zali atali pe live bien sûr eux les kaki awa na Rose officiel ndengeni ba chinoise bo pesaki batoli en direct. Alors Karine Mokonzi a se décidé à lancer message oyo obozo mona wana il y a pas de rose sans épine et sika batu bazali ba problème ezanga kate ba vrai chinois bo respecter Moubali Nangaï et surtout belle famille Nangaï parce que ceux qui belle famille va boyer et vous allez bien temingi. Bandero Nanga la Chine apparemment on dirait la baronne est bien. To cause no muké ça dit ndenge mona moi si na motema na ki bo moi si malgré balobara toujours que moi si amalamu abombara mobali na ye bon ce qui se Karine Mokonzi azui le devant il y a ko protéger mobali na ye ata ce qui m'a bien ngo ezali c'est que la baronne déjà côté wana na betelo maboko zali moi si ya malamu ozo protéger ça dit honneur pe valeur ya mobali na yo chinois et chinoise mitema na biso ekita. J'espère bien que message au la baronne a lancé ils en habite il y a quoi apaiser moral na biso ata ceux qui te zo benga et tozo yete na téléphone ata ceux qui te zo lukaye te zo mona yete on a live et ça mi dernièrement awa na ndako na mo vanda ko na château to moni ka feli na baninga na ye ya monanité mais message au déjà et lobby et belé mingi message au lobby belé mingi na ebi ke ba chinois belé ba redouter parce que ba rumeur na lobby bien ba rumeur ezolobake ndiko na biso Tigre Mutazali na possession ya compte YouTube ya Karine Mokonzi surtout na ya page Facebook na officiel wana. Ce que Zali Tigre n'a publié en haut.
Karine Mokonzi soki apesaki tigre mot de passe na ye na permission ya kopostable na page na ye seke alinga ye mobali na ye aza na bolingo epa na ye peut-être pe soki eza tigre asali yango tokoloba nini eza na autorisation ya Karine Mokonzi la baronne. Alors chinois tokitisa mitema biso ezala ya kokita to paniquer lisusu te. Désormais tokoma kosala banalise pour réfléchir et non pour diviser. Karine Mokonzi apparemment a une bonne relation na mobali na ye. Yemba alobi wana bielo kisaninga sengo, alobi mon copain te. Alobi te oh mon voisin, alobi très bien mon mari. Donc c'est que tigre a considéré moi si na ye femme na ye puis la baronne a considéré ye mobali na ye. Et abaki si un peu du respect aussi à ma belle famille. Donc, on respecte pe bandeko ya tigre. Apparemment, ba chinois n'a condamné binoté parce que nabi ke bolingo bozaranango et pas Karine Mokonzi la baronne, ça dit ils ont même la dimension nyoso. Bolingo oyo Charlie Binta zaranango pa la baronne. Ma bibi ma coupe éternelle maman, ils ont même bango na ba dimension peut-être il y a kanda ya ko silika parce que ba chinois balinga raté, ba simba o bango la baronne. Mais la Chine, galmi ko va ça 5000 boye. Dodo kolo. La Chine dodo kolo tout ça na fait. Message oyo toi enregistrer en tout ça la capture d'écran to bombango na ba téléphone na biso à chaque fois mutema na baby talaka message oyo Karine Mokonzi moi si ya malamu abombaka mobali na ye atana ba bêtise nyoso o to moni wana déjà eza ba signe ya moi si ya malamu ya moi si azo mériter libala quand ayo papa na biso tigre molongo ina yo wana to moni to yokaki nzembo oyo bimaki wana jusque là nzembo eza toujours na chaîne YouTube à Karine Mokonzi la baronne nzembo wana eza nango toujours wana donc eza ba preuve za ke bolingo ezali eza ba preuve oyo te ya biso ke Karine Mokonzi peu importe les problèmes ata matata ngo ya ndenge nini bolingo envers mobali na ye ezali toujours. La Chine message na biso yango wana message wana eye pona ko apaiser mitema na biso message wana eye pona ko longola ba passe ya mitema na biso nyonso bandeko na ngai ba chinois so bazali ba femme mariée boko contredire ngai te libala nyonso bitumbezala toujours libala nyonso matata ezanga raté pourquoi pas ya Karine Mokonzi la baronne ya zero to star ça dit mobali pas maîtriser des fois et vous avez moi problème parce que moi si aza star moi si aza na bato belé oyo baté la cahier donc c'est que normal que moi donc moi nzube moi mikakatano ezala nenga ye moka komi wana na sepel nango makasi vraiment Karine Mokonzi ngai galmi ko fa noko bana yo na sengi na yo kaka zala makasi surtout bon courage na couple na bino parce que jusque là ngai galmi ko fax ça dit na mona ke bolingo eza nango na moni pena ke bolingo eza nango ben la baronne alobi ka boye bango bien que parce que ba humain bazali ba problème ezanga kate tigre pe azali mutu ba chinois toti kako condamné ndeko na biso tigre mbala moko boye Karine Mokonzi alobaki mobali na ngai yeyo c'est la paix Karine Mokonzi aloba nini mobali na ngai za su yete ndenga sala ki yango pa ya bandeko oyo baleka wana oya fula baleka mike wana ndenga sala yango pa na bango alors ndenga ye moka lobi na nute ke mobali oyo za su mobali na ngai te bandeko na ngai eye vos apaisements message oyo ekitisa mitema na bino message oyo e apaiser mitema na bino be émotion nyonso bokoza nango ça dit nzamba sunga bino à travers message oyo mitema na bino ekita bo comprendre réellement que Karine Mokonzi a un problème mon côté il y a ma casse soki ya ndenge nini parce que biso nyonso to zaki to agité mais et to ki message oyo ngai personnellement ekitinga mutema yango na senga bino ba chinoise mitema na bino pe ekita dodo kolo Karine Mokonzi oyo na bandela ngo bien Karine Mokonzi oyo ayebisaki biso la Chine mobali na ngai yeyo bolingo na mutema na ngai yeyo tokoze la pe ya alors ba la Chine yeli sous-souté la Chine tonton balox yeli sous-souté tonton oyo tolombinga ya batatu yeli sous-souté alors to c'est la baronne à loba tant que la baronne a lobité bandeko nanga ba chinois to déborder ba moté to pousser réflexion na biso musika s'il vous plaît la Chine to pousser raisonnement na biso musika to mona na musika ko sala biso bien mingi to memama na ba sentimenté c'est-à-dire to kumba manami pepete to kumba manami pepe ya bandoki ya Marie Laure te bandoki bazoko mabia la te non c'est-à-dire la minute oyo la Chine soki boto bate bato bazali na sengonde za bazozo wana bazana sengo ba misusu kutu non ba se manifester te mais avec le temps ba ko mapena na poisa ke ba osala ba fête ba mela ba champagne bon mona ke eza pasi mingi ba chinois na sengi na bino to pesa ba Marie Laure na bazoko mabia la opportunité te ya oseka Karine Mokonzi la baronne to pesa ba mutakale à Paris ba grâce mbizi
opportunité ba se cahier ceux qui ba moni que la Chine bino moko bokomi déstabiliser bino moko bokomi na bino ça dit donc en ébullition totale wana komona bango ba so makasi mingi ya kochola o abiso la baronne mais ngai galmi ko fax na koloba boye Karine Mokonzi ba chinois ba lingaka yo avant makambo libala c'est-à-dire ndenge ba chinois ba kolinga yo pe kaka après makambo libala ou pas ozana bolingo ozana soutien total ya la Chine na yo o ba lingaka yo mingi mais ba chinois encore une fois bit dans ezalaki ya ko présenter bino message oyo pour ya ko donc ya ko réconforter bino parmi ya témoin appelle son mot de seko zalinga na yo to kanga makarama mwandambu voilà ezaka toujours bongo ezaka ko musée galerie bref message oyo pour na ko longola biso ba stress nyonso mémoire na biso za la soulager bandeko nyonso ero ta l'émission oyo o me l'appelle Maya Pio émission oyo eza le rôle la Maya Pio message ya Karine Mokonzi la baronne eza le rôle la Maya Pio pa ya moto atambo na se ya moyi mitema na biso kita libala moko te zanga problème katalai yo talanga katalai soki na ndako libala na yo ata mukolo moko te boswana na papa katalai soki ata mukolo moko te soki ata mwa debilamba na yo ozongi ata pa ya baboti na yo to pa ya bayaya na yo alors eza makambo esala makanango et comme crime te soki esameli Karine Mokonzi la baronne tigre aza humain la baronne pe aza humain donc bref bango mbale bazana ba défaut oyo peut-être pour avoir ensemble et ko za bango tembele ba yebana ba mesana to pe sa bango des chances message à Karine Mokonzi la baronne et le binango clair yango bo mona ngwana eza nango simple il y a pas de roses sans épines et ce que ba yime bazali les problèmes eza ngara jamais ba vrai chinois bo respecter mobali nanga na belle famille na ngai la baronne a sengi bino yango wana ce que zali tigre mta poster yango c'est non ba dire ba chinois mususu mais to croire nango kaka parce que zali et outi na page officielle ya Karine Mokonzi la baronne à bon attendeur salut merci.